Ouais, merci Nabandeko Nyonso Baotala Biso, merci par tout le monde entier. Nassure que Bomoninga Nazali Bosso ya stade du Vama, stade Nabiso ya bien, stade de Salama Mbobele. Toelelo tozo le cannabis ka parcours ma. Tozo linga to lingi to salama interview moi mke toto na bandeko ndenge nini match betamaki match Nabiso ya RDC contre Tunisie ndeni ne lekaki ba critères ba critique oyo bandeko baro sala oyo batinyoso baro loba toza awa na stade du Vama mais le temps que tobanda ndeko papa Oroya s'il vous plaît voilà Jogo Asali Charisma na abeta peut-être faux joueur. OK na roboma ezala un peu gravité donc on va marcher tout na bandeko ba papa toeba elo nini eza ko s'est passé maintenant na Christelle Agbeba Christelle et puis nazana était là vraiment bandeko bazana biso to solana bango to yeba ndeni to pesa micro na bango parce que bango baza quelque part to pesa bango pe micro place bazali bayeba ndenge nini marambo ezoleka tozo tala toujours nanzela si on peut s'approcher un peu namoni papa Zoya papa to solaka maramba balé na habité ceux qui auraient intervenir vraiment bazo kima moi trop nogo ça va hein? Pardon Poussana Yaka Bonio Malam Penza Kombo nani Kombo nanga Nganselenja Mirador Ngaselecha tomoni équipe nationale na biso ekendai na CAN babeti tomona ki préparation ndenge lekaki nde bat ba Poussana ki to beti na ba Côte d'Ivoire to gagner bango même tant to CAN tomoni mo changement côté to beti premier match 1-1 deuxième match 0-0 troisième match to ke 1-1 Yoro Lobani avec classement wana ipesa mi wana yo moni ndeni bon moni na féliciter d'abord entraîneur na biso na ndenge mosale salami penza parce que première fois même Léopard na CAN ezali yango bon siko soki peut-être doibida ke eden na biso kaka mbokani azana charge trop mais 10 mois que ça les malunga maso zalati alors to 5 vagues na match ya Léopard contre Diable Rouge ba yeba mais que ça la classement mo pena bien mais to beti mso kitoko pour équipe beti kutu ya makase tikali mais oya moi moke to biso équipe mon to ba joueur belé mais yozo mona la ngosiko nde yozo mona Diable Rouge ya Braza non na biso awa RD Congo o mona match ane za ndenge ni mpona yo bon l'équipe selon la match de Tobeli Léopard azali yaya Léopard et Diable Rouge équipe à monene mais Léopard robomai parce que Léopard azali yaya ya joie liboso na ba coupe à liboso alors to 5 atami bato pesa bango 2-0 toi sûr l'entraîneur na biso toi sûr to gagner bango peut-être comme liboso tina finale toi sûr. OK, tout ça sur Ndeko, je sais pas si ajouter par rapport à l'équipe nationale, tomoni ba classement balobi bengazo côté ça, abimisi attaquant côté défenseur, abimisi médiateur à côté attaquant pona yo, ba arrangement na nyonso, yo mona ondeni pona match wana. Bon pour le match à Congo Brazza, non senga ibengaza la beaucoup plus intelligent. Parce que tomoni bah changement naé à bah deux premiers matchs. Il y a premier match il a apporté quelque chose. À côté qui ma boîte, tout le monde ma boîte ça tsebi. Mais deuxième match, na troisième match, on n'a pas compris pourquoi Azon a coupé sa chance et pas à jeu bah jeune Moussouté tout le monde à bango parce que le Léopard Azon a bamoko riche. Il peut donner la chance à tout le monde bah robeta bah la peu preuve na o bango baza capable. Jusqu'à présent Azo peut sa chance, je sais pas. Il confond l'équipe nationale na Vita ou il a juste envie de ça ma passe. Le Congo Brazza bon
confrère mon ami auto le bac non aza leki bon na bale leki azala raté mukola azala raté. On sent na Congo Brazza azana ba joueur renommé le roi Yabiso. Nous on a des Boulassi, Tozoganga baba. On a tout ce qu'on a là. Mais Congo Brazza ça ba joueur renommé le roi Yabiso. Mais ils ont fait preuve na volonté wana ba joueur wana bazo beta balle tu sens vraiment que non bazo ya ko blaguer. Personne ne leur a donné la chance de combattre la phase finale de la Coupe d'Afrique. Mais ils sont là, ceux qui sont capables. Bisoto minimiser Bangote, c'est à nous de jouer, de prouver vraiment que Toza grand. Hormis querelle politique et comment entre Bissona Bangoma, c'est à nous maintenant de prouver que non, Toza une grande nation à football et que. Pour le score, il y a combien? Bon, tu peux gagner Congo Brazzaville à 2-0. À 2-0. Ok, tu as gagné Congo Brazzaville 2-0. Voilà, Simba bien. Ok, tu continues l'émission. Bonjour maman. Bonjour papa. Tozalia, toi, liboso stade. Oui, ma kambaka nezo beta mano. Quand nous beta mal Léopard le 31, bah beta na pays na biso voisin ya Brazza. Donc pour na yo. Score na yo et aux alandenge ni yo lingi to gagner combien? To gagner bon combien? So tala ba kanda o ba Brazzaville ba sala biso c'est fort ata ba 5-0. Ata to ba Congo to ba meilleur joueur ba sport makasi salami to sala na Congo. To battre l'équipe makasi belé ya ngwana photo gagner Brazza na score moi makasi kitoko. Donc victoire ici. Victoire ici to gagner Brazza. Ya on a sepeli ata ba joueur la biso encouragement belé. Vous êtes vraiment convaincu que ce beau bêtis vraiment dans des macambarons ils allaient ce beau bêtis vraiment que vous gagnez bango. Je suis vraiment convaincu que vous gagnez bango et belé score à ma cache. Tu gagnes bango et belé score à ma cache. Tu as 3-4 tu gagnes bango tu as l'assurance là. D'accord, merci. Ouais, il y a le bami mais été maman journaliste mais na assuré bino que samedi to Arabi somo. Bah hier mais faut pour la kana ambassadeur biso. Donc pour nous vraiment pour nous en assurance que dans beau bêta bango donc il y a ba jeté il y a makasi ko tala ba joueur ba Yannick Bolasi ba kebano donc samedi ngaoyo biso masamba donc veut dire ko hinda makasi mais fala pardon nyonso ali ki fasanza mukolongo papa na moi liloba moko talaka kan Léopard biso na ba Brazzaville donc faut congolais talaka ya awa to battre na bango il faut loba moi conviction obinini ouais tuza na assurance makasi que to gagner match oza pour to ba congolais liboso na to ballon to tchala victoire na pour na Congo pour na ngai score to go gagner bango pour na ngai 2-1 bah pour la match D1 donc pour la D1 na joueur na biso to gagner match D1. D'accord, merci. Bon papa na biso. Oui maman, merci mingi ndenge pesi micro. Mais problème était to yebi ke makila na biso eza na mboka Brazza. Makila na biso wana ekosala ke biso to gagner match. Donc on a vraiment assuré que to gagner. Charge na biso vraiment donc baza na charge makila na biso to gagner bango 2-0. To gagner bango match voilà pendant voulu ou pas et bani ke to gagner bango. OK papa, merci beaucoup pour la conviction na. Donc ça bazo leka bazo pesa ba idée na bango batu mususu bazo ba battre 5 comment 5-0 2-0 munam to pesa avis nae. Bon je vous remets mon confrère Matika Songo. Voilà, tozo continuer toujours était là l'état en Zokota bandeko tozo beta lisolo équipe nationale toye na 20 mai totuna ex-équipe nationale ndenge bat bazomona na match ya Congo Brazza na ya biso tozotuna batu bakomona ndenge nini ndeko yo moni ndenge nini abite soko ko commenter na vite fait viens yaka na yo ezala ngo micro yaka na yo match ya Congo Brazza oyo ya biso oyo yo omona ngo ndenge nini na dans les 31 pona yo ezala ndenge nini mapona nga vomeza kitoko to boma bango ata 3-0 biso to grand équipe oh tu es sûr que na classement ibenga osala. Bon, vraiment, toi aussi, parce que notre monde est classement, tu as évité ce qui a aussi classement n'engeni. Parce que tout le monde a match où l'équipe. Trois matchs, tout le monde a difficulté, erreur, et belé, abimi s'attaque côté défenseur, abimi ses défenseurs côté attaquant. Mais pour nous vraiment, na point de vue, on a encore le bakizaka qui fait ça classement bien pour te gagner. 9 locaux mboka nous on a 9 mois bifasa na bas.
So yo kota ta apesa te talaka beti 270 minutes tata bimonte. C'est pas vraiment bien. Quand même apesa il peut pas sabi. Apesa pas sabi matete. Un bon neuf il faut marquer. So côté peut jouer en tête on tout ça peut biter. Donc c'est ça vraiment. Donc on a encore le ben wana fait benga ça ka moment bien pour te gagner parce que tu as besoin de victoire. OK, il faut gagner na tigre bino concert nga ayamba bino mbale. Bonjour papa. Bonjour maman. Bon, selon yo papa, ndenge classement na biso coach na biso Florent Ibenga sali pour na CAN na biso 2015. Yo trouvé classement ndenge ni. Na par rapport à ba match yo leka, a bongisa liso ça modifier classement pour na match le 31 ou bien comment? Bon, par rapport à ba match d'abord yo leka, pour na ngai vraiment to leki na moi ba difficulté belé. Par rapport à ba classement, aux hommes qui vraiment ba joueur bazo beta vraiment comme il faut. Bon, pour l'anglais, vraiment Florent Ibenga, ou bien match etikali vraiment ameka ko revoir un peu le classement surtout côté vraiment ba joueur et surtout attaque wana vraiment. Côté soko taliming ba lié ils ont tourné mais na quatrièmement donc ils ont pesate ameka un peu ko revoir en moi mke. OK, merci papa. Siko pour na coach na biso ancien coach na biso ya Léopard Claude Leroy. Yi wana coaché na Brazzaville, Congo Brazzaville, ce quoi yibi moi stratégie na bisoté toko eko bangisa bisoté moi mkeo moi comment na Claude Leroy kuna na Brazzaville. Bon, c'est difficile. Mon entraîneur wana entraîneur qui biso à 2 ou 3 reprises na RDC. Et ça vraiment très important parce que ayebaki ming ba joueur puis ayebaki presque ba joueur bazana ming ba joueur à sélectionner déjà avant. Donc ayebi bango presque ming mais et ça vous allez un peu surprise parce que toi na moi Florent Ibenga tu ebi ya maramne tu allé na avec club ba maramba sali vraiment match on a trop bon trop le ba boyete parce que Claude Leroy d'abord un bon entraîneur tu ebi na Congo Florent Ibenga peut tout moni ba maramna bon ou joueur les a vraiment ba entraîneur na match on. OK papa, parce que vous avez moi le c'est ça pour na Florent Ibenga toi si moi Claude Leroy n'azana premièrement azana attention confirmation à Florent Ibenga toi bon on a match ça veut dire tu gagner Brazzaville tu gagner toi sire vraiment tout ça sire pour na joueur on a sire na ebike Bolazi Yannick Bolazi. Ça veut dire Asara na Brazzaville pour te soit confirmation Florent Ibenga na match ya Autorobeta na on le 31. Toi surtout gagner match. OK, merci papa. Voilà était là na ebi que ozong selinga miko olobi nini mo mke na bato ba tala siko. Bon na lobby boye na ba téléspectateurs na biso bolanda biso siko bandiko na biso ke tozo sala commentaire juste non sala commentaire ya match na biso le 31. Match na le 31 to beta na bandiko na biso ya Congo Brazzaville. Donc on sa commentaire match wana to yeba bandiko na biso ba congolais ba lobi nini pour na score wana mutu na mutu azopesa ba score nae. Merci vraiment de votre confiance. Merci beaucoup. To continuer na moni papa poussana to solo là ndeko bonio. Ouais bien. Na ebi que match est tellement chaud kano na ebi que za makasi mingi po ba repêcher biso na ko repêcher po to zaki bata okendete. Mais to kei to sepeli avant-hier locaux là to gagné bato ba bimi ba marché mais entre-temps to gagné na biso to zape bato moka ya longwa mais pour l'équipe nationale on a CAN yozo mona ondeni. Ouais, merci beaucoup pour la parole. Biso na ntoba sportif, ngamo na betara balé. Mama balé na bien ngoma mingi na ngepe na mikolo bela équipe nationale biso ndenge zo évoluer. Bon équipe nationale to za ba bon joueur. Ba joueur mabe bazate ngal problème na lingana lo bezanini. Entraîneur na biso pesa mabeta za bon to mona na équipe na biso avec club. Aza entraîneur moko ya bien. Mais azo mayele conscience na ezonga abeta ba joueur nyonso na place na bango. Aza entraîneur moko te ya praticien azo luka meka ba joueur bo nyonso te. Les maza bon joueur. Tobo était attiré na place na ngulu aza bon joueur attiré na place na. Nati match de Oto beta dernièrement wana. Avant match de sala nil. Asala classement mo ya mabe ngwana beta biso bien te. Match ya Tunisie et l'équipe kitoko to beti kitoko ba joueur bazala ki bien. Azwa joueur na joueur attiré na place na Kebano pendant ngina lobela mingi joueur na biso Kebano. Aza bon joueur. De to beta to na 10 te.
bazoi pour tout trésor te toyebaki ke moto akobeta mpe koleka pour tout trésor azali to oyo akobeta neti pour tout trésor azali ke bano azoya atia ye na 10 atika makiadi na 8 azwi mulumbu Youssouf atia ye na 6 tobeti classement bongo c'est très simple coach atika complication onga na oloba compliqué classement te tobeta na Congo Brazza équipe mo faza na choc te choc na ya taso za choc tam susu to ebite match ya mercredi so ga azonga déjà ataso azongi te joueur mso robeta na Chancel Mbemba pe 6 azobeta na bien premier ça a maintenir ba joueur nyonso atia bango na place na bango et puis ngana loba susu beaucoup plus pour na match ya Congo Brazza Claude Leroy aza coach mo Brazza expérience to lobite ka leki benge tout comme si to ba pas leki pour abandi pe moi kala Claude Leroy ata coach moi yebi pe RDC yebi bale na biso ndenge beta maka ibenge amekana ko betisa bale moko ya technique ba joueur technique trop na milieu de terrain atika otia ba mécanicien na milieu de terrain comment ya otia 3-6 na kati ya terrain alongola idée otia ba 6 na terrain misatu atia biso 8 wa beta ka 8 atia makiadi na 8 10 atia biso kebano poto beta bale bien et un joueur moko pesu kage wa beta ki première journée na bita o maintenir otia esouté pour na nini ata bon joueur wana atia na terrain abetela biso bali toza vraiment besoin équipe nationale na biso tolingi yango mingi tolingi coach na biso mingi tolingi ba joueur na biso nyonso mingi na sepeli makasi inde mo pesinga parole. Merci beaucoup Jogo. Papa yo vaccini na onyo so Jogo alobi équipe nationale yozo mona ndenge nini pona yo. Bon pona ngai ezaka ke no boko kisi posa na ngai puisque nazalaki vraiment na comité ngusama mingi par rapport à équipe nationale na biso. Franchement toza na très bonne équipe. Toza une équipe moko ya makasi oyo toko okene petit na suka mais problème ezali ka ke no to regretter mukie na coach na biso Libenge totali parcours na ye na ligue abeti si ve club na ko banga te azobeta ma équipe na ye ki azokene po donc abeta contre adversaire pour gagner mais là to remarquer na kani oyo Libenge azobeta bale mais na ba réserve mo azobeta système offensif. Au lieu de to afungola je poto luka victoire to gagner mais azobeta ba joueur tout na sima za lokola mubele ozu lokola mabwati mubele ba joueur mo ya vitesse ya mbango ba mesana ko beta bale ndenge bango ba yebeli ko beta bale ndenge coaching na ya pesa bango mais système déjà zo beta bango zo permettre na ba joueur na biso ba évoluer té zo mona yango moni to passer na ba calcul même ndenge population sepela ki ngana za ma contre ndenge sepela ki wana fala ki pato sepela fala ki to la ki sa Libenge ki Azana expérience ezokola première fois na ya participé en équipe nationale mais quand même progrès ali peut comme si na quart de finale ça prouve que avec amélioration na ye na ba joueur to kende musika mais atika likamba ko banga on na photo beta défensif poto luka victoire non coach abanga moninga ni coach te coach abeta ka bale poto luka victoire pona na kende musika te Léopard pour le moment tous en satire so na hôtel à Barcelone na hôtel Real de Madrid bazana au satire oyeye bana oyeye bani ke ba jouer ba beta ka boy mais Libenge azo sa so ba classement mo beto compagnie le lo beta équipe oyo alors do chabiso pe na ba mbrema na ba mo ba jouer pe baza pe à l'hésiter classement so beta bango za bien te afungola G tozo eloko mo équipe mo to banga wana Congo Brazzaville tozo minimiser bango tes équipes mais to banga bango te plus ba yebi ke na bale biso ozali afungola G normal ni beta na Côte d'Ivoire ni beta na Cameroun afungola G bo mona ke to kende musika tina suka. Ok, Boromona Ketoke Musika, merci. Merci papa, na sûr que bandero nyonso boyoki o nyonso baota la biso boyoki bochanga boleka vraiment boyoki quoi. Na habité sur Zanden poto si sanabino, il y a quelque chose à ajouter? Bon, pour moi je veux dire pour un match vraiment on tient. Vraiment on tient bon. Match les Kaby on l'espère. Tout ça là-bas résultat bien. Non, c'est là qui congolaise. Nabi bien match et on les cas bien, on l'espère. Donc Basoé Nabi so ezaba beta bien, ba marqué, c'est ce qu'on veut. Parce que si nous sommes ici, c'est pour ça. Donc voilà, Tolingi victoire wana et ça biso bien. OK, Tolingi victoire wana était là yo vacciner. Donc pour ngai vraiment Congo Brazzaville les anelo ko bangisa biso te za penelo ko sala ti. Donc biso vraiment to marqué bango ya sir. Et sir pour Congo Brazzaville vraiment te na RDC ko kati. Juste on a le barrage en Ok, merci Nabino Bandeko Nyoso Botali, merci. Nasu que Bomoni Christelle Wakou Abdallah et puis était là. Dina était là, bah consort nanga o nazana bango Mikolo Nasu Bomon appelé Nadine Pazali mais on travaille na bango bo mesana bango Mikolo quoi. Ya minga lo bazate émission Sili. Freddy émission et Sili.